boye. Nayo bete asila na bien asila. Et bien attends, il y a bevo. Boy non mbalukuta. Ya refondé. Donc c'est ça donc moni na sala choix ya madame Bellevie. Et puis na monaka pendant si c'est 4 ans déjà ba finga ka mutu moko. Combat Bellevie so tanga na internet ko leka makambo beni. Chez les Kanaki. Merci beaucoup pour la question. L'impossible n'est pas Bellevie, l'échec n'est pas Bellevie, et puis l'échec n'est pas famille Bota. Pardon? L'impossible n'est pas Bellevie. Ok. L'échec n'est pas Bellevie. Ok. L'impossible n'est pas famille Bota. L'échec n'est pas famille Bota. Expliquez-moi. Donc, ce qui Bellevie quand on ma kambouna, il y a Moussane ya art. Les longs on a eu besoin de l'on a dévoilé secrètement. Bellevie a ça na ba famille Bota te mutu batala ba filmer ne. Na ba fani ya si na batala Bellevie. Ça là la bonus. Obi Davina a joué Miss Koufi. Mais Obi na hôtel à mon monsieur yo. Atanga na ina, Davina atanga na ina. Parce que besoin na ina balobaka l'incarnation des rôles c'est quoi? C'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. Par rapport à charge au bazwaki. Ouais. Alors, soki lelo. Pasteur de la foi Foukama na cher. Poya kolobake azala posa likambo ezalate po likambo pe ezalate. Omoni Bellevie kandi. Si la bisalo aza ser na ye. OK. Maman Bellevie secret na ezanini asimbi wapi? Asimbi côté nini? Asimbi epa ya Nzambe. Est-ce que bike avant banda film asika batu tout bakuta veille de prière. Kasi lo équipe ça ba comédie belite. Oh, tika boy. Équipe ça bonde ba ko kam prière te. So ko mi simbela biloko no mi simbela. Ba bisa ko koma place de Nzambe zate. De réalité ba tete. O ya na TV lobio ba so benga ngate. Boyo kasi na théâtre qui sezate. Yo allez se ba créer le comme meni soit les abanani. Et ça banane. Et ça to ba ina na poto, Mida. Oh. Maman international. Ah. Et c'est de Panama. Bana kata kabalo wana. Na Kinshasa, tendresse. Oh, c'est un souci la boka mabanga. Yagola. Azala kata makambwa. Yagola kene kamba. Kosani. Bon, yebi sanga sko muto sa bongo et puis azana Bellevie TV ana kandista. OK. Et puis, et l'homme on a ça batu lelo. Bellevie a sali source d'inspiration na biso. Bino banani. Par scénariste. On a un scénariste. Formé par Modero Totokan. On a selon yo. Selon qui est un scénariste. Non, selon yo que Bellevie aza. Autorité morale na biso la scénariste ni so. Non non, biso et pas d'insulte. Aye kolobaki, ayo kanisa. Si la na Bellevie soit baba cook na famille Bota. Pour si la na Bellevie, problème est ça na ngote. Alobeli yango wapi. Alobeli yango wapi. Oyo ki ngote. Pongane na sana. Donc YouTube eza mboka nanga. Na la TV na ndaku. Mais ya moko Applis Novelas France 24 to Africa News. Parce que na ta information sikoyo. Nazaka connecté awa. Ni na vandi bona kari connexion teza ofungama. Mama ni salobela ngo wapi. Naza pas abonné na chaîne na ye. Siko alobela ngo wapi. Ozomona ke bandeko na biso bazo sunga musala théâtre te. OK. Donc Maman Nice d'abord, bon, comme c'est famille Bota. Oh, on va pas na madame Bellevie, faut pas bimer sa voice. Alors bah on a chapa, on a défi pas bimer sa voice. Donc Yagola na ebisa eboué. Moko baliaka ligodo nde mukolo babi mama kwanza te. Mambo asala po nanga, au futango. Ça tabe bilon. Akomela wapi? Il n'est pas komaka. Eh, mais on a comment? Comme tu as comment génération Mbappé? Comment? OK. Eh, mais c'est que génération Mbappé n'a mado. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Génération Mbappé n'a pas petite selfie. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Génération Mbappé n'a pas de pompe si la raté. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Génération Mbappé n'a pas théâtre comme Mikolo. Il y a 6 ans Mikolo, mais chrétien n'a pas pesé na Mikolo. 2 ans en 2025. Serre nanga si la soit lingi ba film ni talama. Alelisi mitema batu trop. Est-ce que ba film ni talama radis? Te talama te par rapport à ya dimato ba yi o ba chaka yi.
c'est aussi si tournage au fini Mouninga Boimbo Talikaso. Mais Bellevue a l'ongoli théâtre dans Talikaso comme ça on a enveloppe à kaki. Bellevue a l'ongoli théâtre na trophée moi na mboka na trophée boy na sous-estimé monté. Mais ensuite trophée Zikomo meilleur scénariste de Afrique centrale. Afrique centrale tu as combien de pays? Ba lobelango te lo kwango hein. Te ngala lobelango. Si on ne peut pas Moussa Makasi Faté ba on a vie normale. Azongisa bango batou. Bazonga ba bibali. Biso to vana ateke muka bazwela mbanda mo mwasi na Canada. Mwana mobali bazwela mbanda ya mwana mwasi pa muninga mobali. Sodome et Gomorrhe. Lelo ke yago na ofina. Lelo le 25. Lelo kanga pena année. Natangelo 2025. Natangela yo. Mura ko finga kasila. Nani su. Yago la ko finga kasila. Tendresse a ko finga kasila. Mukolo ba mona ka be intérêt na bango ezali souté. Ba finga sila. Par rapport à Moussa. Par rapport à Moussa que sila o komakaté. Bellevue muta komaka. Wana critique. Oh, sila komakaté. A komakaté. Bon ba film na. Asa scénariste, te so ba compter ba scénariste na Congo ko tchakete. Ah. Asa katé a komakaté. Ye puis ye mo ka lobango, ye mo batalisa biso ngo ye. Oye ya motuye leki makasi eza scène. Pomba nde ya scène. OK. Et il y a une scène pomba. Vous comprenez? Mais dans le scénario, tika Bellevue Kandi. OK. Il y a un moment qui est cours anglais. Oui, Poani. Poani. Na sona na ba fana Merci Johnson. Na ini edo. Oh matan, on changer niveau. Kasi pour azur déjà Afrique centrale, il faut Afrique tout entière. OK. Parce que l'on est bon biso francophone, anglophone et ça bitumba biso na bango. L'on azur déjà Afrique centrale. Tobenda sko ya Afrique tout entière. Alors faut que yo l'anglais. Ini edo Bellevue Kandi leki on a scénario. Nous est-ce qu'on anglais? En anglais ko the church morning my name is Nini. Vous comprenez? Alors ce qu'on a koyebisa OK. Serenis Manyangi. Atikali kolobalika mwana TVT, c'est archi faux. Et un groupe de gens des mal intentionnés, des ignares, des embrières. Bah créer au moins pour mes ça naza pour la publicité non sa publicité de ma casse ça madame Bellevue bango nyoso la ba nga ba benga nga na film été na women ba ochanga ba film été yo ba kenda na bango ozanga lokolo moko ba kenda ka place za kitakataka lingomba wapi kuna ukuru ko place qui parate côté ni wapi pour sambias bana balia matembi na wapi kuna nyoso tu place ba kenda ka wana on a besoin aussi la taille de les cambo. Les camboni. Est-ce que yem tatinda ki? Oh ebe so bima yem tatinda bango poani. Bato ba finga bande kuna théâtre. Yo zoya ozobwaka bango. Ozobwaka bango mabanga, ozosepela na bango. Tant c'est pas alobaka en privé, tant c'est bon bien salarié, ba salarié yebi na été. Ou bien interpellera bango en privé, parce que pas ça place discipline eza eyebanaka. Madame Bellevue a kokangisa mutu te. Donc, Moura silama yaya. Garçon ya lipapa silama. Atoka toka na makola la ta chaussure te la ta ni ketchite.
Voilà, très chers internautes, fidèles téléspectateurs, baladi tout. Il y a Jemima Ibele Télévision. Bonjour et bienvenue dans l'émission Nabiso Iyamokolo. En tout cas, tous très heureuse. En tout cas, on est très heureuse. Il y a comme on a bino, il y a aussi pour la nenge bozo landa biso bozo landa. Émission Nabiso Iyamokolo, le plus bozo partager, bozo liker. Et ça, hello komoko Iyamala Mumingi Penza. Merci à vous. En tout cas, bon continuer toujours kolanda ka ba émission Nabiso, bon continuer ko s'abonner, bon s'abonner ko non ba s'abonner massivement. Voilà, aujourd'hui sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec Yagiri. On va développer, on va parler de beaucoup de choses, on va parler de films, on va parler de belles productions. En tout cas, Tokoso Makambo, moi Ibele Yagiri, bonjour. Bonjour Yanangaï, bonjour Nabatou Touba Holanda Bissou na Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Donc Jemima Ibele TV et bonjour Nabatou Touba Olingara Yagiri Compétox, papa Koulouta famille Bota Mongo moi et Mongo Nangeba déjà la Mahambo donc Batou Touba Olingara papa Koulouta famille Bota Naba Omo Finganga. Tonton wana eli tutu wana elongi mabe wana na ba kofinga nga merci beaucoup na bino tout en tout cas to comme na 2025 bon continuer sur kofinga ba besoin encourager bon continuer ko encourager sauf que biso to ba chrétien donc to croya ka na yemo grand prêtre Nzambe soka pesi to lié soka pesi te to popoli mabele to tamboli. Voilà, 2025, année à Sika. Et côté Lyon de en tout cas, 2025, c'est année où il faut les maires par rapport à 2024. Ouais. 2024 étant que chaque fois, nous avons fallu, nous avons belle vie. Belle vie, madame belle vie. Et nous avons pour qui jale le namu kalate. Ok. Et tu belle bakansara. J'ai récompensé ça l'année l'autre côté. Ayaka ko belle vie na fallu. Non. Izaki nana bangamna sala ka d'abord ba yebi na cameraman. Ni ba traita bolanda belle vue par intérêt. Kutu bongo te mikala. OK. Naza cameraman, monteur, peintre, garnisseur, moi ba ki sur no chanson kalamin te bilambanga moko. OK. Et puis garnisseur il y a maître, na maître na kozana ni atelier nanga. Donc naza garçon on a yekola moi misali belé. On a tout travail. Na gira ba chaîne YouTube. Na ko déranger maman belle vie chaque fois té moi na belle na bengi té na saka pas Chantal Boumolo chaîne ba warrior na saka pas ya la patronne Bella Dinganga na Londres na saka na chaîne na Jenny Bosangi na saka na chaîne na Mireille Lafine na saka na chaîne ya Grande Sœur Mouscador moi déjà 4 déjà na saka na chaîne ya Brinette Malula 5 stochasko $100 $500 par mois. Siko yebisanga. Est-ce que na garçon nzala? Si on a lingi na lia pe moi boudé na supermarché na olia. Olia. Donc toya na ya pas madame Bellevie ko soutenir. Azali ndeko oyo moni même na musique. Voilà. Tant pour mona ba Robino, ba bina filé ba kumisa fali. Eza ki jale loté. Eza aza fier ya ndeko na ye. Pourquoi seulement madame Bellevie? Oui, pour nani madame Bellevie. Ouais. Parce que avant ça la choix madame Bellevie na manda au drapeau na kingo na olobela tous les artistes même tina politique na manda olobela ba artiste belé ba yebi o bazali pena likambi ko na internet bon na bengi le président na président Caleb un jour na benga na président Caleb na moi zo filmo na internet bon na poto po yaya na ebe loko na bi c'est bon vana ngamona sans charger na ko finga ite na relaxer que mobalo le misozo finga aleki mobalo za na ndako. OK. Donc ndenge moko na grand frère nanga José de Londres Sida Bilele. Na lobela ba Gingombe, na lobela ba Sundiata, na lobela ba artiste ebele si la bisalu. Guerre yena na belle vue. Na Urgile Pechanga. OK. Na talaka te ke na za abakuko à l'époque on a babakuko bazarati. Na talaka na za artiste comédien. Par rapport à makamo ba expliquer kanga na côté la caille. Côté la racine là. Voilà. Maintenant on a eu une explication bien à la saga erreur. O ya cause na mabe o pas cause na mabe. Maintenant la kenda côté mon mais exactement période na saka abakukte. OK. Na lo barango bien. Ils ont éclaircissement place na lo barango bien entre Sila na Bellevie. Mouton na ko beta moi li solo na ye na yebi eza Bellevie. Par rapport ya Sila. OK. Sila to se côtoyer penate. Nana nzonzi monte na joie na ye esika moko. Naza nzonzi mo pete na ya na kutie azo jouer ti. Peut-être Ursil Pechanga na boîte noire pas ya Alpha Bokoli. OK. Peut-être Ursil Pechanga pas ya Armelou.
Vous comprenez? Alors que Belle-Vie, azaki déjà son ake ina na moni. Ina na otanga na ina te mais nazo landa batu na ina parce que ngaza muto tia mouvement. Na landa gesho na landa jino lusaulu bo pesa ngaba silabisi à première, deuxième, troisième. Sans tata et continue mutu. Oh. Mais lelo yango mo na remercier à modéro totukani parce que yabisa biso bo se documenter na théâtre. Bo kende ba ina wana to mbonga minerva les até et plutôt na ba minerva le roi Zuma. Frère académique les até bo kende bo luka bo salaka bo se documenter bo ba théâtre théorie na ngozani. To na mona Belle-Vie na ina na mona Belle-Vie na ngiri na mona Belle-Vie na ba matanga so amoninga ndeko nanga boni kimia ndako bien. To osomona nandenga komeko koma et pas il y a Major Bissadidi. Ok. Malgré que je joue film à Major Bissadidi, était mon producteur qui j'ai sali, mais c'est un grand frère. Oyo a considéré quand Lelo na joué film mon côté pas naïe mais à l'ombre na mutu kane banana flat naïe tina bandal kotikanga. Donc on a que humanisme peut considération ezali. Alors Belle-Vie candide nazala li solo na obete. Si la obete li solo ni na obete li solo ne que asali film bon voilà et simbite et simbi okay. Mais ba ville monsieur ya kozonga ne batu musuba yaka awa Belle-Vie asala boye na yo bete asila na bien asila et bo ato yebi pe bevo beta boy no mamba lukuta ya refonder. Donc c'est ça, donc moni na sala choix ya madame Belle-Vie et puis na monaka pendant 6 et 4 ans déjà ba finga ka mutu moko komba Belle-Vie so tanga na internet ko leka makamba beni makamba este comme Belle-Vie leki miniature qui est zongi non na yeko finga batute na yeko talisa batu qui est vraie valeur oh le là tombo la théâtre oh le là longoli théâtre na mbota likaso ngai ba mayonnaise na ba acteur mususu soko sisi tournage au fini muninga bo mbota likaso mais Belle-Vie longoli théâtre na mbota likaso comme ça on a enveloppe akaki Belle-Vie longoli théâtre na trophée moi na mboka na trophée boy na sous-estimant ngote mais azui trophée Zikomo meilleur scénariste de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, tu as combien de pays? Balobelango te lo kwango hein. Te ngala lobelango. OK. Ya o moni na ke kota cours anglais. Oui poani. Poani. Na sona na ba fana Merci Johnson. Na ini edo. Oh matan, o changer niveau. Kasi po azui déjà Afrique centrale, faut Afrique tout entière. OK. Parce que l'on est bon biso ba francophone, ba anglophone et za bitumba biso na bango. Loko la azui déjà Afrique centrale. Tobenda sko ya Afrique tout entière. Alors faut que yo l'anglais. Ini edo Belle-Vie kanda leki na scénario. Nous est-ce qu'on anglais? Na anglais sko the church morning my name is Nini. Vous comprenez? Voilà ce que ça manière ya koteka ser na biso. Voilà en tout cas. C'est pas pour rien tout monde qui madame Akissi Delta. Parce que na Côte d'Ivoire ezaye, na Congo eza Belle-Vie. Na Cameroun na évité ce qui dans le Ghana c'est documenté na yeba. Mboka na mboka eza na autorité morale na théâtre. C'est recruté. Ah na Congo tout ça na. Belle-Vie kandi. Je pèse bien mes mots sans insulte. Ce qu'on lingi na la sona pouvoir moi ce qu'on a pouvoir. Au moment ba comédie ba to luka mboko to kangisa to sala ba tournage, Belle-Vie tourne 4 films par mois. Chaque jour on est au loba 16 heures épisode écoute. 16h30. Lobby de sous 16h30 écoute. Au konki kozala na mbongo. Mais ce que ça mayele ti au sala ngote o ko za na mayele so ki poza na kantu ku bien zate au sala ngote kantu bien zande mbongo te. OK. Donc cela veut dire 4 films par mois et puis ba film moi ça ba film nini oyo so ke koti bo mo peut-être que mutu aza pomba ya scénario pomba scénario za déjà si la bisalo so pomba ya scénario Belle-Vie kandi azo comme un film au tel film boye obité azo obi non ta bilom so ba applis à boni boyoko la boni c'est lettre la boni c'est beti biloko applis c'est bien so on to comme maliswa la boni so yebi sanga ko muto sa bongo et puis azana Belle-Vie TV ana kandista. OK. Et puis et le moment on ça ba tout lelo Belle-Vie a sali source inspiration na biso bino banani ba scénariste n'a pas scénariste formé par Modéro Totokan. On a selon yo. Selon qui est scénariste. Non, selon yo que Belle-Vie a autorité morale na biso la scénariste nyoso. Non non biso ma ah pas d'insulte. Est-ce que ça ko finga?
Tant ndeko nanga décor alobaki ke bana nyonso groupe Simba bato nyonso libanda ba doublir na bango afinga ete ba mal compris nde bayaki na maloba mabe eza afongoli débat mo boto ya to panzango réfléchir sur yango c'est ça yebisanga lelo zo filmer le quoi La Boniche zo scénariste ni na komi filmer le quoi La Boniche. En tout cas félicitations madame Kandi. Voilà. Film moko très kitoko. Yango moninga lo baka bevia to côté na toilette bo pese papier na biki. Akuma. Oki ozala no pomba na scène. Mais ce qu'on a pomba na scénario te nzeto e botaka te faut boire quand on a moto ezika. Donc cela veut dire scénario zali base. Au bien à l'époque toi bando c'est Sanzonzing. Scénariste en doit ma chère collègue acteur. Exode Mickey ben bien moi as artiste. Scénariste à foutre ma mongoliko parce que yemta simbinzungu. Voilà. Na réalisateur. Bacteur bana ba caché na bango. Mais scénariste et réalisateur. Yemta yebi loko malamu mais c'est ça. Pour ça la batu ba sepela nango ye. Parce que Belvi Kandiaza scénariste na scène kolobate t'as des personnages à jouer dans film. Pasteur Didier. Voilà, tout bête m'a sauvé à La Boniche, ils ont premier film il y a année 2025 et puis tout le monde est aussi là, tout le monde va explorer nango, tout le monde va prodige nango, tout le monde va conseil oh et ya qui na souka ba leçon pe to zoa qui par rapport il y a film après tout le monde Pasteur Didier koya. Est-ce que Pasteur Didier to eko pesa makambu to eko tala ndenge La Boniche les kanaki. Merci beaucoup pour la question. L'impossible n'est pas belle vie. L'échec n'est pas belle vie et puis l'échec n'est pas famille Bota. Pardon? L'impossible n'est pas belle vie. OK. L'échec n'est pas belle vie. OK. L'impossible n'est pas famille Bota. L'échec n'est pas famille Bota. Expliquez-moi. Donc, ce qui belle vie quand on a ma kambouna, il y a Moussane à art. Les longs on a ébiso les longs a dévoilé secret moi. Belle vie ça quand ba famille Bota te mutu batala ba filmer ne. Na ba famille si la batala ba belle vie. Ouais. Baba Cook. Tout comme la famille Bota batala pe ba film. Et ça problème te menga le bika ki ba famille ya si là batala ka ba film belle vie to contenir ba on rigueur te. Voilà. Belle vie ça aza nani rwandaise te, aza burundaise te, aza congolaise de père et de mère. Ba famille ya dina na batala ka belle vie. Mo le soit avantage à belle vie. Bino ba otuna oh film ba 100 boindeni. Donc belle vie lelo azaka été autorité morale la famille Bota. Azali au monde ba le ke amoureuse il y a cinéma congolais ndatala ka belle vie au cause à la fin d'un tel motala no belle vie donc La Boniche eza film moko ngana mi tuna ya moni bana ba kendaka ina il faut bozala attentif na makambo bosala voilà so que université que fréquentant aucun tourisme Obima côté. Ouais. Lelo makamo. Au moins lelo. Madame Akissi, belle vie. Madame Akissi a lobby Alexis va valer à belle vie sauf que bateau ba finga ba banga ko finga. Alexis on était pour belle vie tourner film international ma grande famille. Alexis on pour na ba œuvre pour venir ko l'accès pour na Davina app. Alors, c'est une actrice Azana Batala. Très émotionnelle, voilà. En tout cas, surtout dans le film La Boniche. Ça, La Boniche. Ça qui sont la meilleure. Davina a joué Miss Koufi. Mais Obi n'a pas mon amour sur you. Attends, Ina. Davina, attends, Ina. Parce que l'incarnation des rôles, c'est quoi? C'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage, physique et psychologique. Yo muto tanga te nanda koya théâtre. Koya théâtre. En tout cas, to sentir. Koya théâtre te. Parce que ta balo baké o imiter mutu psychologiquement et puis na physique. Physiquement voilà. Et puis et loko ko ça l'important création na yo tango imiter mutu wana. Ngana zimu tali bomba ana kwa na biso na leti Davina nga jouer aveugle. Na a jouer aveugle moi peut-être observant. Sur point là kitoko. La finalité d'une œuvre dramatique, c'est la représentation. Quand est-ce que l'œuvre devient art, si c'est bien réussi? Okay. Donc Davina, à Talaga et Lokonabi, n'a ajouté un gars. Obi, n'a pas dit que je vais me balayer na enani, nekonanga. Obi a pensé nga
kanda moko Ada Ilunga apesi nga kanda mena otala oh ngamo scénariste donc bravo à madame Belleville et puis Belleville kandi ngo monia bata baboke no surtout balobaka ebele pe bazokota ba film Belleville te po ba yebi ko jouer te tika boy ya chéri na yebi so ba yebi ko jouer te omoni zela na yebi so omoni il faut se documentaka il faut répétaka ma répétition individuelle yebi sanga mwana lokona benge mwana parce que mwana nga liboso za 25 ans mwana nga liboso Davina Apwa mwana lokwa Davina Apwa avec mes énergies azala ngo lelo yo mama momo ya mukolo o répétaka te o se documentaka te to sert mo boepe o lingo jouer rôle mo presque na Davina est-ce que yo le libaya deva Davina deva Lina Mama nani ba nyonso ngala baki na ba comédie botika ko ya kufunda Belleville na TV so ba benga bino te boza ba incapable bo commenter na incarnation rôle ba nani wana ba ekolela nyonso naza pour la sa publicité te non sa publicité de ma casse ça madame Belleville bango nyonso la ba ka nga ba benga nga na film te na women ba ochanga ba film te yo ba kenda na bango ozaka lokolo moko ba kenda ka place za kitakataka lingomba wapi kuna ko place qui parate côté ni wapi pour sambias bana balia matembe na wapi kuna nyoso tout place bakenda kawana au moni madame Belleville soit simbi excusez soit simbi ba papier voilà et puis obi na oka somo na dévoiler na mona Ada Ilunga na ba notes ya filme na binzambe ozaina est-ce que kuna ba pesa ba notes batanga théorie tena tuni batanga maloba no loba na je na okosala otangi na papier normalement ils arabongo siko ebele bazotia bango te po bakopesa lo ba papier na okotanga nini okocomprendre nini po ani botanga te ngana fingi muto abe otanga ta te kasi po no bike otanga nini okocomprendre nini cela veut dire quoi kasi na lobi boyete ebele bazobenga bango botanga ba otanga te pona nini ba akotanga ne pas comprendre te ni ça menji tu balu batu di twamba menji mayele ok donc cela veut dire la boniche ezali moko ba film oyo ndenge to bandi 2025 boy batu bo pesa ba trophée surtout ya Congo bomoni la boniche on sali appel na sala appel te ba mona to funda bango mikolo nga comme système of donc la boniche est bêti presque 2 millions. Voilà. Je crois bien si quoi comme là 2 millions et quelques chose, hein? Film est au bani nango 2025 la boniche. Maman Belleville secret na ezani na simbi wapi? A simbi côté nini? A simbi et pas ya Nzambe. Est-ce que bike avant banda film asika ba tout ba ko travailler de prière. Parce que là équipe ça ba comédie belite. Oh, tika boy. Équipe ça monde ba ko ka prière te. So ko mi simbi la biloko no mi simbi là. Ba bisa ko ma place de Lubanzambe zate. De rester ba tete o ya na tevo lo bio baso benga ngate boyo kasi na théâtre qui c'est zati ndeti bana ba simba kisi na bisa ko na otanga komba madame Belleville ande na oteka e ba simba ba kisi e mona naka bata ba kisi bazali e mona na ndeni ba symptômes dans les années so talika ba o kisi ndeti nani asa de loka malonga te mais ba otale ndeni o kisi ndeti nani asa ba bêtise oyo kisi ndeti nani natanga koma mutu te to continuer natanga koma mutu te donc cela veut dire la boniche ezali film moko oyo film to succès nango 2024 leçon morale tala niveau place to wuti na leçon morale to koti année na la boniche après la boniche pasteur Didier mais pasteur Didier nga na oloba boy famille Libota famille Boto na oloba bafana bato Belleville ba attaché de presse ba communicateur ba jalelo ba mikala lokwa ngai ponga zanga mukala Belleville au confirmant ngo lelo mukala makase pe atata mukola mena masanga kazali baya donc dimi ko sa mukala Belleville dimi na sa mukala ngape na chéri na j'assume mes propos na ndimi ko za devant caméra chéri na sungi bango etikala bongo lelo kaka Montréal exo yo ka déjà voilà famille Libota total film na biso pasteur Didier
Pasteur Didier, premier épisode, 99 cas. Cela veut dire 99 000 vies. Deuxième épisode, 55 cas. Et deuxième épisode, 68 cas. Troisième épisode, 55 cas. Quatrième épisode, 51 cas. Quatrième épisode, et cinquième épisode, 36 cas, 19 heures du temps. Ok. Donc, dans le premier épisode, il y a le cinquième épisode. Je me dis, dans les commentaires, Papa Kulutu, Vanda no calme. Toko beta nenge to beta ki na la boniche. Bola kisangango. Bola kisangango. Total la filme. Makambo ezoleka kuna. Etali bisote. Na yebi na ba famille bota. Toza ba mama ya mayele o ba créer ba faux quantité pour ba finga bana batu na ba mama na bango te. Biso musala na biso ezali ko tala madame Bellevie. Tika kwanga na muteki ateka. Scénario tika la Bellevie. Ok. Donc, autant la film Oyo, 5e épisode, Lelo. N'a pas exode Mickey ba au Samo, émission Lelo. Lelo. Na 16h30 rendez-vous na Bellevue TV, 6e épisode, il y a Pasteur Didier. Voilà, merci beaucoup Yajiri Kobetox, toujours continuer. Na quand émission émission et pas j'ai maïbele télévision tenir toi baba vie na yo par rapport il y a actualité au réseau réglé sur la toile, tu vois qui peut ba vie à batumusu tenir toi capé il y a yo par rapport il y a réconciliation au maman Musali Nzambe, maman Eunice à lobby que à Sangisa, madame Bellevue na Sila Bisalu ba se réconcilier ba makambo yo oya finga ki koto yo loba ki koto yo esila tinto yo kasko ba avi na yo par rapport ya wana omoni ezala langa nzembe wera sona loba soki tokoswana toswana biso na biso voilà kasi na basali nzambe te OK omoni ndenge naza awa na beta pe libako un jour ya kotuka mosala nzambe mais za mabe mosala nzambe soki aza mosala nzambe asinya ve na ye na nzambe nzamba zala ndenge na osambisa bango yo zalaki mobate lipate tozamba ndenge mote biso to ba soda mulongo c'est biblique voilà bango baza babate lipate bandima yango nzamba ko punir bango par rapport à charge au bazwaki ouais alors soki lelo pasteur de la foi fukama na cher poya kolobake azala posa likambo ezala te po likambo pe ezala te omoni Bellevue kandi si la bisalo aza ser na ye OK na bandeli makambo oyo papa elombe aloba soki bapesi sila munduki atire Bellevue otire te soki pe bapesi Bellevue munduki atire sila otire te eza nango makambo boye ekosila nango nde papa elombe aloba OK mupepe oyo ekosilaka nango bao bakocomprendre koto bacomprendre koto mpe bacomprendre esili nango sikoyo nga na otuna tovandika boye porte efongwami mama Nice manyangi azala mikili est-ce que asa zongi bandaki ndaki asa kuna na asa na kuna aye kolobaki ayokanisa sila na Bellevue soit baba cook na famille bota po sila na Bellevue kolome eza nango te alobeli yango wapi alobeli yango wapi oyoki yango te po ngane nazana donc YouTube eza mboka nanga na TV na ndaku mais yaka moko Applis Novelas France 24 to Africa News parce que na ta information sikoyo nazaka connecté awa ni na vandi bona kari connexion teza ofungama mama Nice alobeli yango wapi naza pas abonné na chaîne na ye siko alobeli yango wapi ozomona ke bandeko na biso bazo sunga musala théâtre te OK donc mama Nice d'abord bon comme c'est famille bota bon famille bota te bon comme c'est nani donc nous avons des personnes oyo ba vandi bo ba créer bloc moko boye ba créer matière oh tala parce que de l'autre côté déjà baba cook ba boya qui déjà je connais soi-disant l'adversaire de Bellevue et son G na yebi bango bien moninga na timba ko le kabilo ne se timba na muki na yebi bango eloko na za elomo ba créer ba créer et puis ils ont une vidéo eza page mom te komi yango mais bandaki na page mameni sie moko bo alobaki na lobi boye ba famille bota eza information lukuta babakouk oboza conscient parce que nous avons aujourd'hui des abakouk conscients na ba inconscients
Donc babaku conscient bolanda makambo o ba moura ba sala te eza biloko oyo lende biloko zo sake ba film asile etala mate ozembisanga na émission te o frapper le mot mais oui il faut to sunga ndeko na biso yo kanisi nga na sora na silani sauf que na silikela ke parce qu'elle laisse atika ba ignore na ba senzi mais oui atika bango ba ya ko manquer ba tout respect maman moi je ne peux pas venir à la télé pour insulter Sila ouais c'est une bonne chose pour na ko critiquer par rapport à Moussala que Sila au komaraté Bellevue muta komara wana critique oh Sila komaraté bon ba filmer na ça scénariste te so ba compter ba scénariste na Congo ko tchakete azakate a komaraté et puis yeboka lobango yemo batalisa biso ngo ye oye ya motu ele ki makasi za scène pomba nde ya scène OK yebe na scène pomba vous comprenez mais na scénario tika Bellevue kandi mais papa lomba bimisa ba scénariste Detinani Bellevue Dacosta petit frère nanga azana Herman Kasson OK vous comprenez natangi ka 3 wana école ya Elombe Faustin Soukari ezali école ya ko jouer na scène na kokoma OK ba msuba bima ba ezande mon école na biso pa ya modé les autres se retrouvent quand on a Gesho ne to koma makasi to na ba filmer na mboko Gesha kuma Rocambole oyoka ngote nayoka Rocambole ngana kuma filmer ya mado oyoka ngote nayoka ebimisa ba star na mboko na komi bolingo ba pombe si la raté tendresse yo yaka jouez moi sa pomba Karine Yamado boza kirimo na ba tendresse pomba ce que yo ba no menacer mobali moi si na yo et simbate école ya modé za bongo tuke lo mboto akomaka mwana papa nanga modéo akomaka so na bosani bobo de beste roi de beste bomona na tevaki mwana parler na biso vous comprenez mais tous arrêt belé baba komaka te c'est que baso a court bien te c'est ba kima a court wana ba pierre papa elombe so komaka te c'est que orata court wana ba pierre o jeté oui eza mo lili te ngana ngana nga otiko okanga te ba vie privée mutoa yango ce qu'on a ko yebisa OK Serenis Manyangi atikali koloba likamwa na TVT c'est archi faux et un groupe de gens des mal intentionnés des ignares des embryères ba yé ba créer au moni pour mes ça so linga mutu dans les vrais molinga ne na za na linga so na linga mutu même si na bolingo na linga mutu na bolingo ya ki moi ça na linga solo na linga na ya ba fantirti Bellevue kandi so na linga kaye na ko ya ko créer le logo mo boté combo ya Bellevue fingama combo ya Bellevue mata miniature te non ça la ngote mais kuna ba sala yo ka se ba créer le logo mama ni so les abanani eza banani eza to ba ina na poto mida mamo international et c'est de Panama bana kata kabalo wana na Kinshasa tendresse serre na biso si la boka mabanga yagola azala kata makambo wana yagola kene kamba kosani otala kote olandi te tena tuni kosani akenda zokisi bona sokola madame Bellevue est-ce que na kamba ba akezo maya kamba kisi kute maya kamba bia sokola madame Bellevue wana eza non bato ba créer ki yango nana bato ba créer ki eza bango na ki lokola ba mona ki Serenis Manyangi na anniversaire Bellevue kandi madame ayaki kosala ye surprise ningi mama lor mbongo pe ayaki OK parce que ba tale loko wana Serenis ça rappelle na serre na biso silate na peso vidéo ninge serre biso sila olobela bon baba sala nzambe tena bia salaki na ye na tournage moko a olobela spot publicitaire na ye ya concert na ye siko tanga zaka na serre na biso obi elo e comme ça nga muto zaka na sila mais bozo o créer ba problème bozo o finga ye pona minje lo ba sali oyo Serenis ça pe na vidéo na sila a pe na vidéo na Bellevue siko azana au milieu du village azana mosala nga na nzambe ayemba na ye siko bino leti
actrice comédienne le roi Sila encore dit ma ignore le roi Moura à l'obélaketi. Ah, Nandeni. Quelqu'un a réfléchir on dirait na c'est le colonae. Est-ce que Moura appelait qui bon moto ça katina? Yé mon azano fidèle qui moi mobilité. Moutuna moi na mobile, oloza fidèle qui moi mobile. Moza fidélité. Si on m'a ramené sur tigalo aux fidèles, même na malobano aux fidèles. Des Moura, des Barési. Na moi les ketchup mo banga banga. A comme au milieu du village. Et puis bah ça la sélection mon boya. Il va ma chérie mon frère, ma communicateur assis là. Ah. Ba décaré. Ba ça mi bali. Yo mona ba on a ba. Et bon on a bien les ketchup. Na lobi na les ketchup té. Mais na lobi kaka pourquoi ce que taliba la mi bali presque nyonso. Ba ça karanga ma sœur na biso si là. Si on a besoin de faire un peu de temps, on a une vie normale. Azongi sa bango batu. Bazonga ba bibali. Biso to vana ateke muka bazwela mbanda moi na Canada. Moi na mobali bazwela mbanda ya mwana mwasi pa muninga mobali. Sodome et Gomorrhe. Si bata bongo ya na TV, azoya ko insulter, to azoya ko diminuer madame Belleville. Yagolo yotangi kombo. Incapable de beaucoup la balle n'eketika bana commune Kim. Mais azoya ko sakana comme madame Belleville. C'est que ngai na oloba na sœur na ngasila. Ne bato balobaka maman Denise ta elebso likambo. Ne balobaka maman Olivier Lemeta elebso likambo. Ma Belleville ta elebso likambo. Sœur na biso sila ta elebso likambo. Likambo ni. Est-ce que yem tatinda ki? Oyebe so bima yem tatinda bango poani. Bato ba ofinga bande kuna théâtre. Yo zoya ozobwaka bango. Ozobwaka bango mabanga, ozosepela na bango. Tant c'est pas alobaka en privé, tant c'est bon bien salarié, ba salarié yebina été. Ou bien interpellera bango en privé, parce que on place discipline za eyebanaka. Chez nous ba bêtise ele karaté. Oyi biso to gangela na biso na biso. Na koza esa émission pour la déborder makasi boke na kuna chez mata la biya ko betete. Ba publier émission mais na tcha on a privé. Est-ce que kuna ba sala? Yo yebisanga ke serna biso si la tala makamtana sa sala te. Malembe ya gola sala atala ngote. Atala. Po na lobaki na ko bengela bino intel. Ayebi ba comportement na bango. Dozana année 2025. Serna ngasi la so alingi ba filme ni talama. Alelisi mitema batu trop. Est-ce que ma fille n'est pas la maladie? T'es à la maladie par rapport à Yaudimato Bayi, oh, Bachakaye. Ah. Eh, t'es à la maladie. Tout ce qu'on a bandé on a biso, on va pas monter à ma bête. T'es à la maladie. Bino so boya, so bino bokansaka, Belveza numéro 1. Ba film ni utko les gars, to Monique pe t'as la maki et beta qui pe. On a ça la peine pour moi so ba film ni, te ba to ça pour moi so ba film ni ba zoma. Mais na lobi boya par rapport ndenge ba to ba lobaka. OK. Zoye boye, zoa mon adversaire préféré pour lui, il n'y a pas match, il n'y a pas. Donc c'est confirmé que Belleville a un adversaire assis là? Jamais. Belleville a mini tu as un trophée à meilleur scénariste Afrique centrale. Adversaire à Belleville à Cameroun, adversaire à Belleville à Gabon, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville, pays presque sur 11 pays, sur combien de pays en Afrique centrale. Encore bon ça y était. OK. Belleville obundisa sila te. OK. Mote ke soki azobundisa sila na niveau ya kokoma écriture ya musomi. Bo mote ke c'est comme si moi azobi bende soit quoi na libulu. Okolobani na Yagola par rapport à makambo zo sala. Non, Yagola cha voice nanga. Ah écoute ça ma Belleville ya madame Belleville. Yagola azwa voice na ngai. Ba pesa a cha émission na ye. Voice no bando tonga na. Oh, on va pas tonga madame Belleville, faut pas bien sa voice. Alors bah on a chapa on a défi pas bien sa voice. Donc Yagola na ebisa eboye moko baliaka ligordo nde mukolo babi mama kwanza te. Mambo asala pona nga ofutango. Nzamba lola. Et choka yo hein? Oh, et choka nga te, pour ça peut voice na ndako ba mama mutakala te, voice pe na ndo tonga mutu te. Voice moko boye et ça son a yoki sokutu voice ngo okomo ah et bon voice on deni
On se comprend? Pour na nini? Pour na ba sentiment épaula. Ya gola. Le roi ngana za autorité morale na bango. Kombo na ngai fo ba batanga ngo. Nda sala biloko mwa bongo. Ba finga na bango nde bazo finga 2025 ou finga sous madame Belleville Makasi. Bo tchai pena miniature monene ko le kaser na biso sila. Bo finga Makasi bo matsa volume to yo kabinote. Mais boye baka ki écriture à musuni. Ndezo beta. Ce qui muta comme koke lokatina bana wa mikio na théâtre ba yeba parvenir ba commener scénario. Wanani. Kasi wana nani te muto bana wa mikio ba commener scénario. Te toto sola. Toto sola wana nani. Natiki nanga. Na biga so muta comme luka bana ba donc ngai comme senga mwana ache filme na nini na Sata Babylone. Ache filme na Sata Babylone. A komela wapi. Mais pourtant ba mayonnaise ba ça va pas cooked. Bana va pas cooked. Mayonnaise ça va cooked. Pas zoya koma. Yé pas koma ka. Mayonnaise a koma comme ta koma génération Mbappé. A koma. OK. Mais ce que génération Mbappé na ya mado. Il y a pas match, il y a pas photo. Génération Mbappé na ba petite selfie. Il y a pas match, il y a pas photo. Génération Mbappé na bolinga ba pombe si la raté, il y a pas match, il y a pas photo. Génération Mbappé na ba théâtre na comme Mikolo. Il y a sika Mikolo ba écriture Mbappé sina Mikolo. Voilà, il y a Jerry Kobetox, merci beaucoup. To comme nabiso na suka. Doba retenir maman et Nis Manyangi aza musala nzambe. Au démentir que Moura, o beke yo kenda soit disant poto. O lo bake o zik internet, to zika na mais c'est Google. To zika. Moura la kabiso yo bien moté. Moura la kabiso ko koma na zoko bakuto akoma kate. Kaka na nzela ndo ke nesoki nzela Turquie wana. Pour que de luka mukanda ya ki marché mo forma nzamba asunga batwa. Sikoyo akoma kate lelo Moura tozane yawa. Moura ya kosela Belleville kandi makambu. Na restaurant ya ser na biso na boduga. Ke Belleville tindi batu bakanga yi. OK Moura annonce la mona pasteur batu chantage. Madame Belleville ko kangisa mutu te. Donc, Moura, silama yaya. Garçon ya li papa, silama. Atoka na makola la ta chaussure te la ta ni ketite. Toye banit. Donc, silama ndeko na ngai. Et puis mi ko na oki osoluka nzela poto. Yaya, bima na open internet poto ngolo kwa bolo tango. Baninga bino ba kenda. Bino botikala. Boka okatala misusa mitu. Luka na nzela poto so luka. Lem so héritier ko yokelo ma memi yo. Ozalaka Moura bazaka vrai te. Moura soit disant zaka warrior. Soit disant zaka warrior. Mais le loka mungu zulu mbangazala pour porte fongwami Moura comme spiritas. Ya ajuana. Pour mon ki baza batu baza fidélité. Moura to kanga data lelo. A finga sila. Kanga data lelo ke ya gola finga. Lelo le 25. Lelo kanga pena année. Natangelo 2025. Natangela yo. Moura ko finga kasila. Nani su. Yagola ko finga kasila. Tendresse ko finga kasila. Mukolo ba mona ka be intérêt na bango ezali souté. Ba finga sila. Toza awa. Bobomba vidéo. Donc maman ni sœur Nis Manyangi aza innocente. Atikalo lo bangote. Atikalo lo bangote za biloko na ba Moura na ba sotere bango ba na poto ba bongisi yango. Po ba sala bilo mwa bo Sonia mutazaka na autorité morale na. Yo omoni yango lelo ba comment comparer Sila na bana lokwa ba Davina Poani. Likolo ba Barezi, likolo ba Moura. Lelo Linda, Sila ko kozwa su pongite pona Linda. Aute pana ya uto kuna za produit ya SB. Na lobi mwana mutu azaka na papa Chéra lo baide mwana mutu alate. Ayaki na savoir na ye. Ba bazaka pa Belleville ba longo akenda ko to mususu bolobate. Lelo nga zo sanga pasi bana ona emike. Lelo bo komisi bango ba adversaire ya Sila. On va dire que bon manquer Sila respect baboko. Nana gozo mwana mukile kwa michute na ko komisa adversaire à Belleville. Jamais. Ils ont manque de respect. Donc, il y a un monde qui est entouré par des zombies et des cannibales. Mais oui. Très fort, hein? Mais oui. Plus que très fort.
ngai vision na ngezali Belvique ane zo saba film ezo talama si la za rwandaise ita za burundaise te asala ba film asa congolais asala ba film alongola ba ignare no surtout na pembe na ye on a conseil ozo pesa mais oui na bike ba mvuta ye ba mvuta sila ba ba ke na point noir banani wana yo zo mona na internet to ba cher banani wana bato baza pembe ni ne wana ba mvuta ye nyonso non na ototanga ba kombo leti tendresse na sima ba kisi makasi tendresse muta ba kache ça va cher ça va cher na tendresse ya gol ser na biso sila mukolo ko sutuka na pongi atali bobi bato ba koma pembe na ngandenge ni zéro au monde. Voilà. Merci beaucoup Yajiri Kobetox, merci beaucoup Nabinope, fidèle aux téléspectateurs, Nabiso ya Jemima Ibele télévision. En tout cas, possible merci mingi parce que vous avez belé pour la Nabiso, vous disposez qui ton Nabino, to comme suka émission Nabiso le ngona Yajiri Kobetox. Je sais pas ce qui y a kobaxé. Non, ya kobaxé ça que ba maman ya famille bota, ba maman Nabiso a mayele. Base ya France. Ya famille bota ya France na les labino fort. Base ya Londres. Total à film, la maman chérie, moi si maman Claudine Bokato, la maman Aminata Toulomba, maman Sylvine Jolie, maman Yabana, maman José Le Sadissou, base à famille Bota, total à film à Londres, base à États-Unis, maman ya Kilo, ya famille Bota États-Unis, total à film, maman Christine Dipa, maman à Israël, total à film, papa Jaboud Maïmo monté ma maman Nas, total à film. Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, famille Botata la film. Wanito Mouchampa depuis Égypte. Yégoutala Basoko Simbi ma belle via Oya Mabe. Esther, moi c'est Akimia. Obike ma belle via on a ponana na ba fanatique né. Basi moko ya Kimia, basi moko ya Matalanate, leti mamita dina. Mamita dina de Belgique. Donc merci beaucoup Nayo, la patrona. Mama koma écriture à Moussoni Nzamba Sungayo Oumela Ozalakaka pour comme la République démocratique du Congo ba film à Kitoko et puis merci beaucoup na batutu bolanda sur la chaîne sona loba ma bebo supportenga. En tout cas toujours ça l'effort 2025 pas de mafinga mais tout ça ba critique ba rivalité moko loyale. Voilà. Donc c'est ça aussi to lingi pe na ngambu ya Ser Nabiso Sila. Voilà, merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à mon vieux Thomas Makika. En tout cas, merci beaucoup na Oyo Pesakinga et Komaki. Merci à Vital Kamso. Merci à Herméline Temola Marraine. Merci à Fabrice Lukoki. Merci à Bénédictia. Là, sans oublier ma tante Betty Tsona, ma jumelle, la tante jumelle. Merci à vous aussi. Merci à tonton Glody. Nandenge Bozo soutenir Ngai. Nakobo Sanate Amabusila. Merci à Kifou, les professeurs de Mosengo, les grands professeurs. Merci beaucoup à vous. Merci à Francine Lumière de la presse. Merci à vous, Prince Liaven Zazi, mon vieux Tobien Akaeli Passa Bambongo. Merci à José Tembanga. Merci à Ardina Nzouzi, ma jumelle préférée. Merci à Berdina Timba. En tout cas, la ligne Kabino Mingi. Merci à toute ma famille. Merci à Kostazine Zendi. Merci à Junior Kunga. Merci à la Limbengi. David Mbegi, je vous aime beaucoup. Merci à Montréal, les grands réalisateurs. Sauf mon Akibiso devant vos postes téléviseurs. Image Yakito Koboye cadrage bien. En tout cas, c'est grâce à lui. Un grand merci à vous, Montréal. Merci à Jemima Ibele. Merci Nabino Nyonso Balanda Jemima Ibele. Bon, continuez toujours à s'abonner, à liker et puis à partager. Tout le temps, à la prochaine. Voilà.
kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi ah weza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.